azali congolais, Mama Botingai azali congolaise, ngai moko nali congolais, nauti na région ya Bandundu na Bolobo, tata na ngai azali moto ya Mistandunga, mama na ngai azali mwana ya Bukalakala na région ya Bandundu. Baboti ngai ao na kati ya Kinshasa, kombo na ngai Edingwe Mapima Louis. Mais surnom na ngai ezali moto na ngenge, la locomotive qui filme. Je pense okingai bien, mais maman zali, mais papa asa kenda tikabiso, nzamba bengai, akende pa biso stokendeki. Merci Edingwe. On voulait savoir qui êtes-vous? Êtes-vous marié et avec qui? Obala? Nanan. Merci. Mingi va tout na kayango. Tozomo Edingwe. Est-ce qu'il y a bala? Toi bala te. Na bala. Na gano je mosala musika. Na meli paiement pour na rejoindre. Na beti ba shit na kwera mabeli malili bangungi nyusa uzanga pona na réussir trésor wana. Mais pona je trésor yango en tout cas na moni passe na koti bandako ya ndenge na ndenge pona zwa mais rien kaka timo ko mususu nzamba lobi na ngai kendo ozwa mosi na ngai avandi aza musicien ayimba ke pa ya Miliabel. Alors, il y a mon corps pesa komonae, ce qui komonae n'a pas un grand sur le lobby et madame te. Il y a mon corps pesa komonae. Maman, au regard de combo sans que toi côté na vie privée na. Combo na ngai Gisèle Edingwe Zangabi. Merci madame. On voulait savoir Edingwe si vous avez des enfants. Est-ce que vous en avez ban? Oui. Comment possible nazala nzamba tusana mu kabini bokende bo multipliez-vous bo ngana bota ndengini nazala moi tozo bota te. Combien d'enfants vous en avez? Nazala bana mine basi mibali oya liboso comme on est net ya mibali ali mobali de Jésus ya misato azali mobali comme on a eu Dieu. Il y a Oya Souka, Oya Katma comme surtout, comme on a orné là. Et dis-moi, est-ce que vous avez l'amour du prochain? Est-ce que vous avez un bolingo à Baninga? Ouais. Nous avons mon topa, la Bible à l'obi, il faut l'inga, mon linga, mais nous avons bolingo là, mais na bolingo là. On peut savoir aujourd'hui qu'est-ce que Dingwe aime le plus au monde. Et là, on y a mingi kolekana moki. En tout cas, pour Nangaye Dingwe, là, on a mingi kolekana moki. Il n'y a pas la plus belle, la linga mingi. À part ça, la masana linga catch. Et c'est les. Pour y avoir beaucoup Nangaye. Est-ce qu'aujourd'hui, Edingwe peut nous parler de son enfance? Au kolela wapi, au vandi wapi, le bébé sous moi mouké. Na moi minute moke bo mwana na yo baninga no alisano ya bo mwana et puis yo vandaka wapi na koli na commune ya Matete ngana fandi kaka na commune ya Matete na quartier Vitamine 2 numéro 69 baninga na ngaya bo mwana bon c'est ba bal ba c'est ba panzana passe ba comment na yibi soutien. Mais jusqu'à présent, on a kende, on a kende, donc on a moins nyoka botio, on a kiko vini, on a vini, et ce horoscope nous a maté tangami, tokuta na mkotokuta kato to yamban, ça boni ayo, on a les fois musuba kufa musuba zali. Mon cocolo qui c'est. Ouais. Mais les vrais qui c'est, les autres en kamba. Et pas papa Simon. Ah, tu es à Tikaboyko. Yo secrétaire général, il y a Satan. Ah bon? Secrétaire général, il y a Satan à lobby assez à Longwa. Gouverneur, c'est pour cela.
Mais pour diriger les catch, Ouais. il faut signer pacte avec Satan. Oui, oui, oui. Pour l'idole, il y a catch. Il faut signer pacte avec Satan. Mais il y a ça pena bango ba téléspectateur. Makambo lobby il y a ça bango ba yo kango pena bien. Ce qu'on a en moine, a commencé à catch. Il y a la série de fois l'équipage est digne. Voilà un solo, voilà un solo. Tant que l'équipage est digne, ngana yebi droani na kosenga moine. Soki na kosenga papa, soki na kosenga mama, soki na kosenga leki. On étali ngai na ye. Nzambe ampongo. Il faut qu'on signe pacte avec Satan. Jésus Seigneur. Dans les vides, combien de pasteurs ont yo pesa pochette, pochette. Parce que quoi il s'abattu. Combien de pasteurs ont pesa mango onction, bana ko prophétiser et dingwe. Ati. Papa, Seigneur Nzambe pardon. Ah, Seigneur Nzambe pardon, to continuer mission vraiment. Seigneur Nzambe pardon. Ah. Nakoseka mingi pe nakokamwa soko lobi boye ke oza kondima ngai te naza convaincre yo te mais un jour okolala na koconvaincre yo nyonso naza koloba nazobana yo vérité sur la vérité na koconvaincre yo mpe okoya na kote na ngai ngai nasi nakomi kote ya nzambe ndimiela ngai soki oza na mwana okolinga te mwana asala kachi oyoki naopesa bafanatike na ngai nyonso soki oza na mwana kolinga te mwana asala kachi po un jour akopesa yo papa mais ntango biso toyalaki toyebaki kobatela mibeko na biso mponga nakozwa makambo tuna rêve nakolala boye monaka bayebisi ngai tala boye nameki boye juste katiere nyonso alobi ndeke nayakisi te lokuta yoka sekele to na sekre monene mpe biso bakatiere botikana mpe kokosa population ko biso tuta na kisi me nde oyo ya ngai eleki ya bino elengi ya sekele yango wana esili eza na katiere moko akotaka mpe sarkasi so bakutana na sata na mikolo minga nakutana na mikolo te nga so nakuti komba na ye direct eza lokola ngalaki secrétaire particulier ya satan so mokotonga satan liboso na nga papa du problème osala jour te tolongoli yo ok eselemana elaki vrai peti na ngai intime soki otouche eselemana otouche ngai ok donc tovanda po ya bota ye oyebi journaliste nga nakende na cimetière ya papa bota papa na ngai koko na yo koko na ngai moto alekisaki nga cimetière yango te moto alekisaka mpe mboka papa na ngai te nakojikaka bato nazotuna bato bolobo ezali wapi nakomi na bolobo mongama yali wapi naleki ti nakomi na mongama nabi naye kotala cimetière ya papa oyo abota papa na ngai naketi na cimetière natali cimetière na ye ntango nakomi na cimetière franchement nayebi biloko elelisaki ngai te naleli nazongi uri nalala na mboka wana pardon naleki ti nakolala na yumbi nakolala na yumbi ndako bapesaki nga na yumbi na buto yoki mopepe makasi yoka moto natambo na libanda wenalala lisusu pardon natala su porte moni porte efungwami nayoki kiti na ndako babendi kiti kwa moto afandi naturellement napelisi bouche nata nazokaka moto aza koseka na kati na ndako tina ntongo nabi nalala so mboko te nazongi naye tiba papa boti ngai nayebisi ye papa na nga bando oseka ngai na bino papa mboka na bino nauti
kisele kimakasi Yoka sekele. mukoyo benga sutu tokende mboka na bino nga na kokende te papa lobi no vanda kana koko na yo oyo bapesa ye kombo na ngai edingwe ayayi kotala yo ngana ye kotala na cimetière yaye kotala tata nanga tuninga oyebaki mboka ngo nene nalayi kotuna kaka nazongi nafandi lelo oyo nayebi bango lisusu mpe papa ngo mpe namona ye te koko yango namona ye te Oyo kaka mouvement ya makolo ya moto eza kotambola na ndako afandi azokoseka kasi edingwe tokende epai tozongo epai okomi na cimetière oleli kolela na yo ezalaki te ke ozoyebisa koko na yo koko yo babeta yo te me ozotikanga koko na yo babetaka nga boye ndenge nini nalobaki likambo moko te yalaki kaka na vieux papa moko mokolo aboye potala koko na esika bota edingwe yaka tokende donc ntango namoni apitala papa kunda koko na yo cimetière yango mbala moko na bandi kolela nayebaki eloko nini elelisaki ngai te naleli koko na tunga na loboko abiaka tozongi nalaki na mombongo na ngai na dui hors bord naleki nakovanda na yumbi eske na komona miracle yango pai ozamba mosusu alors edingwa toza na kisi ya famille na bango te la négatif ke nzungu moko boye ya bokoko moko ezalaka na famille na bango ke non yokanga papa lo biso bakatiere nyonso ya Afrique oyo etami RDC c'est notre Dieu, c'est lui. Tu comprends? Donc nzambe na biso ye wana. Alors tant on a zolo ba mutako contredire azati. Alors eloko ni sikoyo ko salema tango eko pesa ampleur wana tata batu mwana batu lekia batu azalaka na ye boxer andimi tango animi ba memi na bisika oyo ba memaki ye on a fait des cérémonies alors bakunda 24 mutu ya tabana tous les 24 communes. Ah bon? Oui. Et par là, nde omoni vie à kotisa babiloko na yo na tango ekoti e fandi après selande edingwe abandaki ba recherche na ye privé. Olandi na ba recherche privé na ye tango eko sala nde yaki kotondisa ye akoma edingwe. Ozolanda maman, moi je suis de Congo central bakolo mbengu maiwa. Nde yaki kosala to eko fanda na vie kati ezalaka na ampleur te na kati ya monde ya Congo oyo. Bavie na biso ya kala bavie mbiya vanga bakelekele nde bakenda kokota ba maison na bango. Nde bayebisi bango po kati ezo ampleur faut luka mutu moko a sacrifier vie na ye po na kati. Parlando, donc, c'est-à-dire, place na peso souk, c'est so gazala edingwe. Eza ponda baninga na ye, bakacher. Ok. Eza te kenzungu moko ya tata mwasi na bango, e utaka de gauche à droite, ba pesaka ye, nenge tokomi komona batu mususu bolo baka kenzungu na biso ya famille etika bon négatif. Là, c'est Bijou qui parle. Ok. Moutako contredire azate. Et na sa awa na kati ya résidence. Tu vois la chambre vieille encore. Tu vois les photos là, tu as une photo. Tu vois l'image. Non, maman. Là, c'est Dingwe avec son épouse, Amissi. Ok. Voilà. Et au Kachero, il y a des bossos et Dingwe binisa na fina. Ok. Omoni, Bamagambo et Toroy Koloba de gauche à droite. Mingi ya Koloba, Toroy Koloba, mais les hommes ont maté. Via Koufi. Oui, gouvernement, basali musala na bango, bravo. Pour réalité, la spiritualité, le gouvernement va bien monter. Tu vois, va bien le mon côté, bango basali ka musala na bango. Bravo la ministre, ouais c'est bon. Expédier vie à Kende. Mais, bien que je manque les mots, mais il y a belé et zanakati. Okay. Po biso nyonso bakatiere toyebi ba parti oyo yaza nzambe na biso oyo ya sinya po lelo kati lelo batu nyonso tobanda kodonda tozala boye
kaka nde balobaka l'été sambisa kindoki te, l'état etretaka eloko moko te. C'est bien moi bijou qui nous envoie nazo yebisa bino via Kofi, mais alakaki yango mokolo ya kokufa mbula ebeta otielanga ti bon yango wana ecobeta mais okomona mulongo ya bato bakolanda na nsima ya aventure. donc après sa mort batumsu bakolanda lisusu. Oui, j'ai dit et je confirme. Ah bon? Surtout na niveau ya balingomba, vous allez voir. Lingomba église bien l'église wana ye mutalobi ngana lobi kaka lingomba. OK na français Na français yo lobi na lingala na ce qu'on lobi na français ba église église eza lingomba te lingomba eza bato basangani yo ezala tunga on veut dire eza na liloba ya tikela tibino ya loba ete liwana ye te na sima mutu bien bato. Non, moi je suis un docteur en métaphysique. OK Ndenga naza awa naza na parti ya mwangambo mo na kati parce que ye moko levier banda ba vole banda ta mokolo moko te avion tikala ko kale ba débarquer ba tuna kati oba mata mais avion boya ko mata. Oh oui wana kokende na oui préviane botuna ba joueur équipe ya Mazembe tant bano robeta match na Casablanca. Match na bango ezaki reporté pour voler kendaki te à deuxième reprise ezalaki vol ezaki ya 7 heures batie bakoti vol ebandi po esala taxi po emata ekale pilote bakitisi bato nyonso na bozela tokodekole ba 23 heures bamisu bake na bahotel ye aboyi kokende batikali wana. Alors batikali wana un moment donné 23 heures bakoti lisusu bameki esimbi te bakitisi bango lisusu par là nde sikoyo nde bayaki kotinda ambulance batindaki ambulance non batinda na ambulance te ya troisième fois sikoyo po bamata baye na vie na chaise roulante ti place wana nde vie aye kosala perte ya mémoire ezalaki pas tellement perte ya mémoire aboyi ayebisi même notre frère. Courage à toi, Papa Makengo, Alain. Ozolingo ke nanga oyebi ke oyo koyelanga nyonso kuna eza na charge na yo okosiporte yango pona bango bamonaki lokola viaza na komi na problème ya mutu. Mama na biso amisa ye place wana azipole mata nde amisa zoi courage abenga na téléphone ngabi alors sikoyo indisposé siko batu nyonso bazali na kati ya vol. Si on va la kaka mutu moko akota po bakende po basaye déjà 2 jours na aéroport. Alors il commis débat donc ezaki scandale. Oui, aboya ki na motema moko. Amisi tango abengi nga na zwi téléphone abi kende pe sa vie chele na litoi. Nga siko na bandi koko sa vie kota na kati nga naza déjà na kati. Il vient répondre nga ate eloko te. Le vieux a refusé totalement. Bimaki awa ake traitement. Ezate to longwa to kene na nunga to esani. To le la fe kaka awe pana yi. Makambo moi désolé bandi ko kota wana. Akina za grand frère na ye. Mais na logique et pas mutabotami et pas basanga matanga na ye. Beau-frère qui beau-frère nanga propre amna ndi masina yi ame libera tikininga propre Jamana ikolia azotambola bouge pas trop azolia komanda kola bila mabotolambi pour muta matia komanda na mako
akomela basoni akomela bapotopoto fialente fialobite HJ sika kei mais on kufa Maroc mais quand on maniola liwa malade ne bandaki ndenge bon j'ai abelaki azaki na SMK ba traité ve elle moko fiaka na parler aye na ndako toujours marché ve alaki ne bien moment moko boye ve comme na HJ wana pa alaki so ba traité to ke to vie to zongi na parler so to ene na parler toujours marché toujours tambusaka ye awa to kende kuna to zongi na ye bon moment moko bo to moni sous moi crise koti ve ba zongi na HJ ve zonga kuna to moni moi situation où ça la comment est un peu compliqué au long là pour vraiment charge bake na Maroc ve abimaki na kati hôpital azotambola ti akoti na ambulance ti na aéroport à partir de l'aéroport ve amati na likolo ya chaise roulante ti na pied d'avion ve amataki ye moko bamemaki ete mais kokoma kombi na niveau ya Casablanca na Cameroun depuis ve akenda ve alamukaka te ve alalaka kolala bapongo biso tozobengaka mingi na bareto so tobenga mama miso totuna eta ve ndeni ve na mito aza kaka boye batie basonde ve aliaka amelaka bapotopoto banini ti sikoyo do tocomprendre traitement bien do ya bosanaka mutu te aza mpe moko avandi na biso na ndenge bien donc aforme biso mpe makasi po partout totambolaka osala boye yoka kaka o bino bana matete bakisi edingwe tomema donc yo tomema deja nyonso tomema nyonso ya vie mais towana mawa makasi tosepeli mingi nde boye koasiste biso na ntongo bofilme biso boyoka mawa na biso en tout cas epesi biso elengi pasi mingi esenga pasi mingi makasi bosimbaka moto ya edine asimbisa biso moto te mais azali papa mo malamu a papa mo sosa asolaka malamu bakao debu yango beta ya sute ngangamaki déjà te bakao debu te asimbisa biso eloko te mais azalaki papa mo malamu bande kokonseye mpe biso mingi ke tobangaka nzambe